la kisa biloko milange tondi kisasa mobimba kala biloko ezaka te ba inondation pesa mala mais cette fois biloko ndeza première position soki mai kauki na mapango na nyonso yo okutaka biloko nde yango okuta do baluka solution pour na biloko ya plastique 20 ans 30 ans to robeta masolo musu. Est-ce que les gens peut la pena malamu na komela ngaku na melango te na melango te po soki na ndiko melango ato na melango to musu 3 4 fois na banda oka nzoto na faible na mioka makasi te produit chimique eleki basunga biso na biloko yango efacha yango aso ebateke biloko ndezo boma bato yango ekomina ko boma mboka mai ekoleka te po partout yo kotambula yo omona ngo kaka eza ya mai eza ya baji eza eleki biloko eleki yango basaka ba combien de conteneurs bango bato yango. Bon, ndet na vene biso ponga na fani na vene na bina mwana ya commune ya quartier pe on azali apesa odona makambo. Donc mulo ndenge beti boye marge na quartier na biso wa na yoki na mo te o mo be na yoki te mais ba dégâts o esalami na ba mapango ba to na ba ndako ba to. Donc na peut o mo atam so ba ndako ba voisin ba musi ba nini ba kiti ali banda. O dégâts esalami na quartier na mbula oyo mama na ebite. Vraiment ndenge boyoki ezandenge wana. Ba dégâts sami makasi. Ba ranger nyonso ba to ba zindi. Koto nyonso mapango ebukani moko kutu wakalala biloko bato baku biloko nyonso ya ndaku nyonso na ba congélateur ekei echoli bambwa na ye abane ko héberger wana bambwa echoli donc na mutuka echoli par rapport kutu ya mbula o ebetu esali makambo ya dégâts tant surtout bien par rapport ndenge ezalaka ta mbula mukeso ebeti terrasse oyo mai ebimaka beti na veni terrasse oyo eza bouché. Donc terrasse ebeba banda kala to belela to lela pa ba konzi ba ki pa biso to na terrasse biso mo ba jeune to ça moins fort to mona biso ba mvula to mona ba mvula mvula epesa ba to somo mvula epesa ba so mai elekaki makasi eba mai ekomo loba mai eloba mai yemba to ka ki somo na mai ndenge na to mona ngote. Donc terrasse zo mbwe biso makasi bina mama Magembula est menacé partout qui ça mbimba. Mais biso to souffra déjà ma casse na terrasse est mal canalisé. Donc faut pas ko kirango babuka biso na pan oyo. Kini to kanga zo koka na été. Bouteille eleki bouteille nde bouteille yende mutazo boucher. Tango boucher moi eleka ezate mai komi kokota bikota kota zo lekesika nyonso ye alingi. Awa to mona ba député te. Bango ba tomona bango te potokolo bani à part lebe mukie tomona ka soki bobengi akisala bino pont bobengi akisala bino pont iso pont oyo toza obenga bango chaque fois tozo mona bango te toyebite soki bazozela nini po ba député tomona bango te na lebi à part lebe. Bienvenue à vous nos fidèles internautes de Totonga Congo Télévision. Et c'est le bongo wabino cadette Moussoumana émission ensemble topé Nalisangande Tokotonga Congo. Alors namokolo molelo l'émission nangana kitu sur terrain. Tout sur la population sur dégâts au Sénégal qui n'amboula et mikolisili koleka a 2 jours passés. Toyoki il y a eu de morts. L'État a décrété deuil national parce qu'il y a eu plus de centaines de morts. Tokoka kofanda kimiate étant que patriote, étant que moi namboka yango na kiti sur terrain tout sur la population totale a pu ba milliers yango ba dégâts penza oyo mbula esilaki ko sala na sima yango ensemble avec mon caméraman de Kombote. Mbote maman. Tokiti na quartier Kimbangu commune ya Kalamu to moni pena ba dégâts ya mbula ngo ndenge isalemi oyoki ke deuil national est décrété pour la bateau basile ko kufa. Maman na yebi ngo mo pe na vivre scène na mbula o mambo esali na surtout na quartier na o na fanya. Kalamu pe ba dégâts zalaki. Ba dégâts zali ya makasi benza. Ya makasi. Neti wapi peni nokoki kolonsa. Bon ndet na vene biso bonga na fani na vene na bina mwana ya commune ya quartier pe on azali apesa odona makambo.
donc mulo ndenge beti boye malgré na quartier na biso awa nayoki na mort te o mort be nayoki te mais ba dégâts o esalami na ba mapango ya bato na bandako ya bato donc nayebi te o mona tamosu bandako ya bavoisin bamusi banini bakiti ya libanda po dégâts esalami na quartier na mbula oyo mama nayebi te malgré mbula ezalaka ya nzambe mais baterrasse ecréé mpena badégâts surtout terrasse oyo totelemi nango eza ya vie na biso donc mabe makasi terrasse oyo eza mal canalisé ou soit population parce que namoni ba ordure na kati de ba salité ou soit la population de ba sali que non et comme boucher bongo non omoni terrasse oyo par rapport kutu ya mbula oyo ebetu esali makambo ya dégâts tant surtout bien par rapport ndenge ezalaka ata mbula moke so ebeti terrasse oyo mai ebimaka boti na veni terrasse oyo eza bouché donc terrasse oyo ebeba banda kala tobelela tolela pa bakonzi bakipa biso to na terrasse oyo biso mo ba jeune to ça moins fort omoni ba mabelo mo likolo to to misango samedi moi samedi ndeka basala ngo sala mangane to sala mais terrasse oyo ezombuye biso makasi pont oyo donc ndeko boye boye eza mo opportunité o lancer message pa bakonzi po ba biso solisa pour na venir oyo donc terrasse ezombuye biso makasi bena mama malgré mbula est menacé partout qui ça mbimba mais biso to souffra déjà makasi na terrasse est mal canalisé donc faut ba ya ko kirango babuka biso na pont oyo OK donc faut babuka pont et puis ba ya ko kirana na terrasse oui OK mai et les bien ouais ça bon OK merci beaucoup mbote to kiti na quartier Kimbango commune de Kalamu to yeko sola na tina mbula o isile ko beta to ki ba dégâts isalemi bato bakufi banda ko ebukani na ebite kotoyo ba dégâts pe isalemi vraiment ndenge boyoki eza ndenge wana ba dégâts sami makasi ba range nyonso bato bazindi koto nyonso mapango ebukani moko kutu wakalala biloko bato baku biloko nyonso ya ndaku nyonso na ba congélateur ekei echoli bambwa na ye abana ko héberger wana bambwa echoli donc na mutuka echoli première wana koloba te nde tozali avenue nyonso biloko nyonso 35 mairie oza 35 mais biloko nyonso eza na sa ba mai soki bokoti na avenue bomona biloko nyonso za libanda bakiti nyonso na babala oyo ya libanda ngambo koloba te donc événement auto comprendre te soki ezali fin du monde tozo comprendre te maman lobi événement soki ezali fin du monde non maman na ebite skoyo mai ndenge koteki na avenue mpona moni boza na terrasse to bake mbule lekaki makasi pe mai eleki terrasse na ebele ou soit ba terrasse nde ezate nde koze mai ekota na kati na bato bongo normalement ndenge pe bolobi eza bongo mbula elekaki tomona biso bamvula tomona bamvula mais mvula epesaki bato somo mvula epesi bato somo mai elekaki makasi eba mai ekomo loba mai eloba mai eyemba tokaki somo na mai ya ndenge wana tomona yango te wana mpenza mai nde elekaki makasi sikoyo na ndenge pe quartier Kimbango yango ezali tomoni ba mai ekomo kota sona vene tiki terrasse babulu kilikili est-ce que ba député koto bazo c'est la cas 2023 pour voter bango ou soit basala na bango déjà awa tomona ba député te bango ba tomona bango te potokolo bani à part lebe mukie tomona ka soki bobengi akisala bino pont bobengi akisala bino pont iso pont oyo toza kobenga bango chaque fois tozomona bango te toyebi te soki bazozela nini po ba député tomona bango te na lebi à part lebe à part lebe tomona ba député te. Merci beaucoup maman. Kini to kango azokoka na ete bouteille eleki bouteille nde bouteille yende muto azo boucher tango a boucher mai eleka ezate mai komi kokota bikota kota zo leka sika nyonso ye alingi do pona ngai penza gouvernement to na likambu te mais problème na nga penonga na mona makasi eza lakisa biloko milange tondi kisasa mobimba kala biloko ezaka te ba inondation pe sama na mais cette fois biloko ndeza première position soki mai kauki na mapango na nyonso yo okutaka biloko nde yango okuta do baluka solution pour na biloko ya plastique 20 ans 30 ans to robeta masolo est-ce que ba gens peut la pénal malamu na komela ngaku na melango te na melango te po soki na ndiko melango to na melango to msu 3 4 fois na banda oka nzoto na nga faible na mioka makasi te produit chimique eleki
basunga biso na biloko yango efatia yango azo bateke biloko nde ezoboma bato yango ekomi na koboma mboka mai ekoleka te po partout yo kotambola yo omona yango kaka ezala ya mai ezala ya baji eza eleki biloko eleki yango basaka bakombe de conteneur bango bato yango mbula soki beti bon oh eza na première week mbar donc uti force yango wana donc tango mai soko mbula soki beti mai bono leka nango pe bien depuis kaka wana makambi beba mai bono kotela biso zomona yango wana na usaba ba dega osemi ya kimbango e uti nde kuna uti kuna ko uti kuna ko na pona awa sifu babuka ngo po mai ezwa moya kokende babuka ngo au moins, mais ce n'est pas la première fois des gars les cas qui battent journalistes, des députés, on attend à combattre, à filmer, Papa Mbote, tu quittes la quartier Kimbango, na kati ya commune ya Kalamu, des gars mingi salemi, nambula wesle koleka. L'État a décrété deuil national il y a 3 jours parce que tu vas koufi mingi. Des gars, c'est vraiment il y a mingi nzela kutu ya mata du kuna ici ko kabona en 2 parties. Tu éviter koto. Les gars pèsent là qui? Oui. Ce peut être qui épargné, il y a eu de dégâts. Dégâts ils ont sur ba mai oyo ba déversé au batongi na ba nzela ya bumbu ngiri tout est déversé na avenue Kasavu wazoboa kango na mai moko eza nango topesa biso nde topesa ngo kombo rivière Mariano ezalaki nango Mariano te ezalaki nango ezanga kombo ezali nango rigole mais ba déverser ba mai nyonso wana ba mai wana nde ezokoze ba dégâts na ba habitation nyonso eza na aux environs ya Kimbangu 1. Si comme mai wana ti e commune à niveau et ça la ba dégâts wana. Et ça juste parce que vous avez différentes communes ou soit parce que rivière wana ils a canalisé. Oui, apparemment rivière wana ils a canalisé. Et ça peut même pas bon, communauté rivière mon artificielle pour le moment. Parce que et ba na ngo kututé. To yebi tant to les qui rigolent. Mais aujourd'hui, les lois en avaient fait au cancer et comme ils vivre avec une rivière artificielle na milieu na biso. Ils ont ça la biso ba dégâts. Tout le monde a sollicité. Pourquoi? Quand on a déversé de l'eau, ils ont maltraité Bisso. Mais il faut que l'ango na sorti na Kalamu. L'essentiel il s'arrête là, il y a boire kaka mai et il y a quitté la Bisso comme si nous sommes abandonnés, nous sommes des sous-hommes. Message de Dani na ba konzamboka. Bakita baya. Baya kotala musala la malamu bango ba osala o ba onyoko la biso musala malamu wana wezo nyoko la biso chaque année période nyonso mbula pour na bango ils disent que on a bien fait on a construit des routes on a construit des caniveaux ainsi de suite mais les effets ya ba caniveau wana ya ba route wana o ba uti kotonga na ba bumbu selembao ba ngiri ba déverser mai wana wapi mai wana yepa na biso. Voilà, bamai nango nyonso tout sur ebimi sur Kasavu ezo kwea sur ngunda to benga rond-point Mariano ezo se déverser wana alezo lekanati ebima bongolo tant ezo bima bongolo les dégâts ezo causé est-ce qu'il y a une autorité moko sia lekata là pourquoi eloko ezo ça ba dégâts mon côté. Juste dans le fond, il y a entré, il y a quartier Kimbangu, Koloma Bongolo, Bokota Boye, Tomoni Point, Maïpena et d'éviter d'éviter les fautes de la population, soit des fautes à cause de parce que la population va faire la ah, vous allez les loter, vous allez les macamoyer, la cala. Si tu veux, vous commandez.
eza te ke population basala obien basala te gouvernement nde bokakosala mokonzi esika nde bokakosala basikoyo soki bango basali te eske population aza na volonté ya kosala ye na population par rapport ya monima yango eza na sima basalite likolo c'est-à-dire ekomi boucher boye parce que bazobaka salite wana obendenge nini salite na mai esalaka likabo te salite wana ya baoyo banini lokola ezotepatepa eza na problème moko ya makasi te eza nzete te ekekani eza nde balabala ebeba moyen ya kolekisa basalite eza te yo banini awa na balabala oyo eza matiki eza te matiki nini oyo kokanga balabala kaka ndela ebeba kala eza ya lelo te balandelaka yango te balandelaka yango te hôtel de ville mpe ayaka tako hôtel de ville ayaka te toyoka te akombo te toyebi toyoka kombo epai na yo journaliste toyebi nini hôtel de ville te sikomayo ndenge déroute boye eza parce que mbula oyo ebetaki oyo esalaka dega yango ma esali boye ou bien edérouta nango bandaka depuis kala mbula eyende kokisa makambo depuis kala bambula mpe eyaka esalaka eza ya mbula oyo te soki otali bien oza moto ya kisasa olekaka watango mbula elokaka okutalaka matiki bamai eza kodéroute ekota na avenir esika nzela po organisation ezali te sikoyo message eza nini papa yo atake mokolo oyebi mpe kartango malamu ezalaka boye te lelo ekomi boye message eza nini message ezali ka babongisa message na biso ka ebonga mokonzi oyo asime sikoyo abongisa koma nzela eza ye mokonzi alekaka na bakami na bango Ah oui. Chef de rue, bango nyonso tu wana. Bango nyonso, ata kami eza te makolo, yo koleka biso ke kata. Ngele eza te. Merci beaucoup. Et tant qu'habitant il y a quartier Kimbangu qui quitté sur le terrain pour sur la masolo et ba dégâts au niveau ici pour projet. Tu éviter. Na Kimbangu fait ba dégâts là qui. Avant vous là toi après. Ah bon? Eloko nini ekozaka badega wana eza kaka mbula ou soit eza banzela kitoko te ou bien ezali population bazo entretenir banini na bango tozokosa tu bopete te terase elongo na force elongo na force terase oyo elongo na force esenete bakanga terase alingaka pesana so bakanga arrivé boye mai wana kolongo komi bongolo ameni bakonzi ya biso balekaka wa adima ata balongoli izaboli auneli nini kana lebi azokaisaka mwa bakomo kwa milele Ah donc le député voilà bandeko balandi ya émission ensemble to pénalisanga nde tokotonga Congo bo comprendre que tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo malelo bosili komona bino moko na miso na bino ba image o pato asili kokufa ba dégâts olenge sele ko sele ba ndako kobukana do ba mai kokota ba tubiloko kutu koloba te donc ngako tumingi koloba ezalité ezopesa bobele passe na motema na population na gouvernement biso nyo surtout totonga Congo totonga Congo totonga Congo ya mingi penza na robakisa wana ezalité pamba te tozalaki sur terrain boyoki bino moko na makena bino population en sololi ba image ezali na bosili komona nazana mingi robakisa na sengi bobele bo continuer ko s'abonner bo liker bo pesa ba makantemno afin que tout développer en biso nyonso ensemble pour la tina ya kotonga mboka na biso Congo. Quant à moi je vous dis un grand merci parce que vous avez qui vraiment branché et bandeliki no suka ceux qui n'ont s'abonner te kende bango ko s'abonner na chaîne na biso afin que orataka ba actualité soki mokete. Je dis un grand merci à l'équipe technique Mobimba pour la mosala kitoko pe elengi. Quant à moi to côté na bino mbala sima bye.